Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci d'être en ligne, merci de liker, merci de partager, merci d'être là nombreux. Merci d'être là nombreux devant vos postes de télévision pour nous suivre en ce moment. Nous sommes vraiment reconnaissantes, moi et toute mon équipe. Merci. Merci à Batunia Sobazo, ça il a déjà gamme na bango ya coach Juslovic. Balobi coach Juslovic ndema kambu quoi. Merci à Batunia Sobazo, c'est la gamme na bango ya coach Juslovic. Merci à Batunia so oyo bazala ba témoignage. Batunia so bazala ba témoignage bazo benganga par rapport à témoignage ya ba produit à coach Juslovic. Botine la ba photo avant après, botine la ba vidéo sur bozui. So sac la bino ya mafuta la bino ya coach Juslovic bokangi photo botinde nga sac la bino na mafuta la bino ya coach Juslovic. Voilà, moutonio so a besoin à azana teint bien. Bon, comme je suis là, je suis pas trop maquillée. Na teka brillant nga na poudre blanche. Bon, mon la teint nga et ils ont rayonné grâce à coach Juslovic. Moutonio so a besoin. Il y a plus de formes. Ah ben, maman Nicole Awatoza. Maman Nicole Awatoza, dans la solution. Il y a pas de problème. Nabinonio, surtout, Moutouaninga, ça en a plus de sang, ça en a plus de formes. Osa la vraiment, hein, moi, si n'enjoto. Osa ben, n'enjoto. Oh, Lingeli, ton corps de rêve. Ben, maman Nicole Awatoza, il y a dans la solution. Il y a pas de problème. Nabinonio, surtout. Il y a pas de complexe. Nabinonio, surtout. Il y a pas besoin. Nabinonio, surtout. Benga, maman Nicole Awatoza. Bon, moi, il y a l'amba posté na photo. Il y a Elamba Lataki na année décennie à Liboso. Et il y a Héritier Watanabe Pulga. Elamba wana ezomi bongo na boutique à Chantilly. Elamba osu na Lataki na émission ya Weranson Ekoleka Lobby en exclusivité chez Vets Kalombo officiel. Elamba wana pe eza lisusu na boutique ya à Chantilly. Boutique wana ezomi na Kitambo. Mutuo soza na besoin ya Chantilly boutique. Alors bien Vets Kalombo officiel na kopé sayo numéro ya à Chantilly. Ok, kuna la combo ya America, oui, olobino, je suis américaine, au revoir. Baro Kitty c'est le prix par rapport à Dengue, Batunyo so, Bazo Sombi la américain, Bana Mama prix na bango, Oyo, Eza Rokita, Bilambe Bele, Bomonaka, Batongela Anga, Bongo pas Florence Couture. Florence Couture, Wabi, Yé, au Bomekatel, au PC, le Lolo Bozu, donc. Depuis la bota ma celle couturière, on a lobby sangate, eza Florence Couture, yem tatongelanga et lamba bomona la coutumier ya grâce mo, yem tatongelanga lamba bomona na religieux ya grâce mo batebel ba benga na religion somera bana wa somera bana wa pi na somba kité juste na pesa ki kaka Florence commande nanga Florence yemoko aluki ba tissu anyos bomona ki o soirée onios toi bomona ki Florence Couture Moutou a tongela kinga yango ezwaki 2 jours on a l'attaqué na religieux on a l'attaqué na coutumier ezwaki journée moko Stacy Kisimba a témoin na ngai na Rit Fadi Mabole mais ba témoin na ngai mukolo ke kotika bilamba wana voilà. Merci beaucoup na batuyo swalinganga, merci à Farida boutique les hommes na Lemba, merci à toi, un grand merci à Yatousan Dombasi de moi, un grand merci à Gaston Mangala Bar restaurant 30 juin à Montréal, un grand merci à Siamlex Aigle Noir, Siamlex Aigle Noir, un grand merci à toi. Un grand merci à Patrick Omeka Ombre Jaune, merci à toi. De gros bisous à celle qu'on appelle Ave Maria. Ave Maria Télévision, ma maman chérie, je t'aime tellement. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour tes conseils, pour tout ce que tu es donc dans ma vie. Je te dis vraiment merci Ave Maria, je t'aime tellement. Merci maman, merci
pour tout. Merci à Armik Falaï, merci à Lelo Itela, merci à Ruth Fadi Mabole Memam Africa, merci à toi, celle qu'on appelle Paulingo Tokito Kopeta Ipenyoso. Voilà, on continue à vivre le sujet de Lelo. Le sujet de Lelo est par rapport à la vidéo au Botali. Il y a monsieur Brian Panzou. Monsieur Brian Panzou a sali vidéo moko azoloba makambu ya yena ya mwasi na yo. Et là, on va retenir ce Botali vidéo on a bien. Il ne parle pas de sa femme. Il parle de sa copine. À l'époque, Pazaki nanou ma copine. Et sa vidéo récente. Et sa vidéo ya kala. Et sa vidéo ya kala kande zalaka mutozu ba problème na mwasi na ye. Abeteli mutu soit atindi vidéo atindeli net na sali vidéo na tindeli Ruth Fadi malabitala mutu na o boy. Ruth Fadi m'a pas eu à partager en gros après 2 mois de mariage. Donc et sa vidéo ya kala oyo monsieur Brian Panzou atindelaka mutu moko pona ko loba makambu na ye ya couple na ye kande zalaka na couple nyonso bwana mutu moko oyo bo bengaka bo lobaka ketala saibo oh gala nyokola Derrick allo Derrick be atala bo donc mutu nyonso na relation nyonso ba problème ezanga raté na relation nyonso il y a toujours eu de problème, il y a toujours le haut, il y a le bas, mais et l'obité que ce bateau a eu le haut et le bas tonini mais vos celles ont déjà fait non parce que le problème ça existe partout. Toujours continuer na nous appelle si Val y a appel T na on peut sabino Val calamité na expliquer na nous na éclaircir après na otike na bino temps bobenga pour la roloba makambo za ngwe roloba. Je sais que boza makambo roloba tellement ébélé na bi que boza makambo roloba tellement ébélé mais otike na nga temps na nous na expliquer bino par rapport à grande sœur et à grâce témoin. Donc ngande nazana pour expliquer bino donc on a eu sabino que eza ya kala eza vidéo ya sikate eza vidéo ya kala et salama kala donc eza vidéo ya sikate et bazaki na quelques problèmes au couple nyonso ezalaka na ba problème yesu kuta panza batu na wenze donc nzambo abengi église épouse na ye asiliki la rap église panza biloko na wenze et puis qui azala kaka mobile na biso te tile otobe la kaka mobile ya libala yeso donc tout le jour to lo barakaka to lo tout le jour to yembela kaka nzambe oyo mobile ya libala donc to saka toujours ah bon ça va. Et là, comme sous na sabino que grâce témoin à koleka koloba la télévision té. Pourquoi? Parce que ngai vet sa pekisie. Na pekisie parce que otozan ndenge marona batudion sauté baleka na télévision pour le ba vie privée na bango, to pour le ba makambo zo ka ba mariage na bango. Ngala yebisi grâce témoin o lobelo o moroté tous to ma ndenge le kaki ngala oleka lelo na live na Yvette Kalombo officiel na ko éclaircir makambo ndenge ezalaki. De toute façon, quand il y a tout problème, ils ont raté. Mais divorce, ils ont été, ils ont pété, ils ont mingi. Donc, kobo ya na wana ezate mutarobi mananda kwana azate na motsa mbali bazawana pion. Donc, batu baboyani wana bazate bashimbwa basepeli babeti maboko baboyani don. Borozela mingi batu nyonso baswana ka batu nyonso bapotanaka. Bolo balanga na kosi ou pas etali bino. Ngana yo yebisa bino elo na yebi na yo yebisa bino elo eleki bongo na yo yebisa bino selon ndenge eleki. Donc grâce témo ana tenté ya oleka liboso asala na ye asane dîner confidentiel te pour aleka liboso ya réseaux sociaux bando yebisa bino qu'est-ce qui s'est passé ouais misanga depuis batu banda oleka na ba problème na ba na réseaux sociaux bo pesa na ya solution si c'est pas pour empirer les choses. Non, si grâce au collègue à la télévision, tu à la live, tu n'as pas besoin de convaincre les vidéos. On a besoin de son tête. Lobby et si on dimi, oh boy, avant dit. Grâce témoin, elle reste Madame Panzubo, Matabo, Kitabo, Sani, donc elle reste Madame Panzuba, tout va balakate, va vanda, va talaka, va congélateur, va frigo. De ba sombela ba de congélateur, va frigo, va saili, kitana, va kasi, va sepela. Voilà l'orbe au sepela te.
pour mariage et ça. Donc, au bout de je suis désolé, Rabino. Vraiment désolé. Kende na yo, kande o mona. Donc, voilà. Eza, image yakala. Eza, image yakala. Eza image ya kala muto so silikaka. Monsieur Panzou jamais à ça la vidéo moko pona eleka la télévision to na réseaux sociaux. Monsieur Panzou na à ça la vidéo moko teke à ça la vidéo oh pour avoir na réseaux sociaux ndenga na ba problème na grâce te mon nom. Monsieur Panzou à ça la ki vidéo na atindela ki muto oh ya za ki na confiance na ye. Alors ndenge bimi na réseaux sociaux ye moko aza étonné. Eza vidéo kala, eza vidéo la ressorte. Voilà, mon tour soit un besoin benga kasi encore benga. Je crois que na lobby o efaki na loba. Donc et là vous bandez cause la royeba yango wana. Que liba la grâce te me kufika siko buena boy. Liba la grâce te me kufite, liba la grâce te me zali. Monsieur Panzo za bien belle bien wana na droite ya madame grâce te mo Panzo. Donc baza ensemble. Liba les kufite. Ils ont eu quelques problèmes avant. Et salaki que monsieur Panzou a salé là qui mokoya proche ya grâce vidéo et on salé que non. Donc voilà, Aza vraiment étonné comment on a vidéo est en les réseaux sociaux. Il a publié en jamais la compte là, a publié en jamais moko. Donc et sali que batouba publié. Et là, on a eu sa grâce, au monde libala, et zélo mort diable à l'ingangote. Et zélo mort boé, diable à bundisa makasi. Donc, les lonettes, si talaka likambo ne batouba, tout qui batouba bandi koloba. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Bobozo, c'est la nini. Pourquoi pas ça la nini pour gagner nini? Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Non, on est en direct. Oui, on est en direct, maman. Yalobi boya pour la toucher à grâce témo. Ce qui est solo, toi à le fouta. Ono kanga. Nazo ko mama loba. Yalobi boya toucher à grâce témo. Ce qui est à le fouta, toi à solo. Azalaka na courage belé, mi bala poto azalaka bongo. Oh maman, eza question mbali ya poto te, bazala ba on ba problème te. Non, ma chérie, écoute. C'est pas question mibali ya poto. Attends mobali ya bandundu pe baswa na kana mwasi na eh. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et question mibali ya poto te, mutu baswa na kaka, mutu bon zela ezala nini. Po ateza bongo boko gagner nini. Po ateza bongo boko gagner nini. Donc bon eloko gagner te. Bon eloko gagner te za ya solo to ya lukuta. Eloko ngana yo yebisa bido ke eza faux. Eza pas problème normal. Bouton pour moni à sa vidéo, oui, c'est monsieur Panzou, mais c'est quelque chose oh eleka kala. Eleka kala, ba yo kana na bango déjà 6 ans de babalani. À l'époque, non babalana kité, bazaki nanu kaka, ba chéri et tout. En plus ce boyo qui n'a bandolo, il parle pas de son mariage, il parlait de sa relation. Il ne parle pas de son mariage. Ce boyo qui n'a pas de boyo ma relation avec Grâce Témo. Non. Il y a la relation avec Grâce Témo. Il y a le mariage avec Grâce Témo. Donc, nuance. Nuance. Oui, allô, bonsoir. Allô, Kalombo, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, il va Kalombo, on a vraiment de parce que moi, je suis de la et bien pour la nuit. Bon, la vie. Et bien pour quelle raison? Il y a un des autres, il y a un des appels en touna. Il y a un des appels en touna. Il y a un des appels en touna. Il y a solo, il y a nini. Pour atteindre bon pour besoin nini. Donc, ils ont déjà bon côté, bon, dans la campagne, na on y a sur la maille. Donc, moutobimi si vidéo, on a vu faire attention à été. Mais le mariage, c'est quelque chose. N'a évité maman nangai, n'a évité nangai. Mariage, c'est le moment où ils sont très combattus. Donc, tout est là en Zambie. Kalombo, mon ami, il faut compter peu grâce. Mon nibal les combat. Hein? Tant que bali ko bulete ke bitumbe, si bitumande bandi place wana.
Vidéo eza nango ya kala toboyi te oui c'est bien eza ekala eza ya 1977 tondi sikoyo kobima ndenge nini na 2021 après libala pourquoi pas toyebrai na kati vidéo wana to abongisi na mwasi so anita suprimaka yango agardo na kati ya telefone eyaya ata yo moko wana moteke batusi bolobakaka eza explike eza ekala te ata eza ekala oui c'est bien tondi mosiko ebimeli pour quelle raison vidéo wana ebimi po ani eyaya na nyonso lelo ngana olobaka kaka grâce mpo oyebaka libala ezalaka komba atika no badistraction to balakisa amisala pema amisala ke femme de valeur amisala ke madame yaya obali kobula teke nde obali mo bitumba esili non po ndenge abali bo motu nyonso asepelaki te même si na propre famille eza mpe na bacousine oyo basepelaki te nde mpe na bacamarade entourage mpe na bato nyonso te basepelaki abule teke so ozoseka na bato nde basepeli non koseka eza bolingo te bazoseka c'est bien mais na kati ya mitema bato miteyebaka motema moto ezaka nzambe même si mibali oyo tolala na bango toyebani mitema te mais tolala mbeto moko toyokanisa banzoto mais mitema toyebani te eloko ngo nalobaka ke na nyonso wana grâce te nansuka vraiment azala no femme de fourrière en plus achange mpe no habillement na ye habillement lobi te kalata lokola bamamele oyo to bakoko akala non bonjour tu natali natali émission na barezi ebini grâce te mo ngana voulait kutu ndenge obali boye ochange habillement yokaka posa grâce te mo nochange habillement ya ndeni kuta sili kaka timinga na mamelo te mobali nanga lingaka boye wusejo mobali nalingaka boye mais natela yango mobali na yo ntango ozobima na public bosa de minute mais po mbatamo nzoto yango sala femme de valeur ke bamonake wi kasi banda bala changement ekota akuma mpena madame azoserespecte finalement bino bolingaka nini soki moto aza neti nga boye nazalanga sexy te o likolo kusu lakisa mokolo bandima yo ye atiki azala sexy o sexy te so finalement bolingaka nini alors mobali nalingaka yango donc mobali nalingaka yango on a rien à faire nga na ana ndeko nanga mo cléante aza mama bana misato mobali ne lebrun alingaka azala sexy donc so mobali no alingaka ozala bongo alors merci oui allô bonsoir. Allô, bonsoir, Isabelle. Bonsoir, madame. Ah, oui, je suis dans le live. Oui, tu passes en direct. Parle un peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Donc, par rapport à cette information, il y a grâce témoin. D'abord, pour une question, la vidéo sur la zone en gros, avant on a fait s'appelle grâce conseil. Hein? Et ça, si vous dites que cette vidéo, elle date d'avant le mariage, leur mariage. Ok? Ça date parce que... Donc, pardon, moi c'est la appel moko ekotaka parce que boye bopesanga mwa botulisanga ye. Allô, Yvette? Oui, allô maman, je vous écoute. Oui, donc en fait, question manga de Boto le dit. Oh là là. Oui, vas-y. Allô? Oui, allô, maman, va appeler, soit un autre appel normal, et on va kata. Vas-y, ok. Oh là là, si on a bien kata, tu attends au moins. Allô? Oui, allô. Tant bozo ben ebele, bozo déranger live. Bo ben amoko moko, muninga ben kati bo bengi, muninga ben kati bo bengi po. Vous oui, allô ma chérie, je vous écoute. Olobi, vous avez dit que cette vidéo date d'avant leur mariage, n'est-ce pas? Ou bien ça date après leur mariage? Avant leur mariage. Bon, parce que si vous dites que ça date d'avant leur mariage, ça ne regarde pas. C'est leur vie privée, comme dans toute rédaction, dans tout... Dans... Oh mon Dieu. Oui, allô? Allô? Oui, allô, maman. Parlez un peu plus vite, hein, parce que oui, dans le Bible, on le dit que vidéo est datée avant leur mariage, ok? Ça peut bien dater avant leur mariage, tout comme après leur mariage, bon, nous, ça ne regarde pas. Mais ce gros, c'est que je voudrais juste donner comme conseil à Grâce. Ce qui est vrai, c'est que le mariage a toujours été combattu, surtout les 5 premières années, c'est de la Boutou.
Donc les gens ce sont les années où il y a vraiment ce besoin de capacité. Il y a vraiment beaucoup de turbulences, il y a vraiment une possibilité de capture, de divorce, de séparation. Ok? Et surtout, ceux qui, soient dans un problème, non, comme ça, côté couple. Donc, comme communauté de ceux congolais, c'est. Donc, on soit là, ceux qui vont dire que M. Panzo, la vidéo là, il ne s'adressait pas aux fans de grâce, tant mieux. On remercie Dieu. Tout comme s'il s'adressait à quelqu'un, ou bien aux parents de grâce, ça aussi c'est une possibilité. Mais s'il s'adressait aux fans de grâce, mais on n'a pas vu cette vidéo, Instagram, ou bien quelque part. Donc c'est sûr qu'il s'adressait à une certaine personne, peut-être au qui très proche là, et on va trahir, va venir cette vidéo. Bon, soit. Moi, le conseil que j'aurais juste à donner, à grâce, c'est que mariage union surtout dans le début et dans la turbulence et bébé. Donc, il faut il faut qu'elle mette la prière aussi dedans. Et puis, il faut qu'elle sache exactement ce que son mari attend d'elle. Si jamais Aïe dit exactement au moment il attend d'elle, elle aura une facilité à savoir comment gérer ce genre de crise. Je ne sais pas si tu continues à m'entendre, Yvette. Oui, moi c'est ça le conseil que je donnerais à Grâce. Et puis, d'après la culture brazzavilleuse, si jamais son mari est de Brazza, mais il dit que brazzavilleuse, va valer moitié. Va sexy, beaucoup exagéré. Alors que mon balai a ébisaillé le contraire. Grâce à une fille qu'on apprécie beaucoup, nous savons tous d'où elle vient. Son mariage nous a vraiment consolé toutes, ok? Nous la soutenons, nous allons continuer à la soutenir et ça nous fera beaucoup de la peine. Et après, parce que le mariage est Wana et baby. Donc, il faut vraiment baser ça. Nous, on a beaucoup, il y a un zambé. Et puis, je mentionner une autre chose et je m'en fiche de ce que les gens vont dire. Grâce, je sais pas ce qui t'a envoyé d'aller prendre pareil, non, Marie, le pas moi, mon je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Franchement, on a évité qu'on s'est beaucoup plus dans la crise à brouiller. Parce que ma parent fait un rôle beaucoup très important dans le mariage. Veuillez revoir cette histoire. Je sais que vous ne pouvez pas changer, mais veuillez chercher un autre couple assez mature. Au bazar là, passer beaucoup exemplaire, on va suivre Bino. Ok? C'est ce que je voulais te répéter. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre passage. Okay. Voilà, Angelo dans le maca que non, prochainement, si vous avez vos problèmes, réglez ça entre vous deux. Parce que si on peut s'y mettre confiance et les lots, peut-être vous regrettez parce que vous peut s'y mettre confiance et que vidéo n'est bimi. Peut-être que vous la vidéo, c'est pas lui. Vous avez si vidéo, peut-être qu'il n'y a pas de vous peut pire. Pire pas Tindeli pire, pire voilà pas Tindeli pire, pire voilà pas Tindeli pire, allez, va ça des cercles de pire. Donc, il faut toujours faire attention, surtout dans... Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant, le bamboutique a pour la grâce, c'est moi. Vas-y, Loba, mets-moi ma casse ici, s'il vous plaît. Maintenant, le bamboutique, il faut une grâce, c'est moi. Non, ils ont soloté. Et après buzzé parce que M. Brian a un attend à buzzé quand même. Ils ont buzzé cette vidéo, M. Brian a salaka, c'est un problème avant Babalana. A saleli mutu, a tindeli mutu. Tant a tindeli mutu, mutu n'a pas joué à bomba. Le lo Babalani après Mikolo, mutu a vu abimisi vidéo wana. Et ça, le roi, grâce à mon homme, il y a un problème. Or, non, il y a un problème. Et la vidéo, même si il y a un problème, le problème est dans le couple. Le problème est bon, c'est un caca. Et ça, c'est un problème. Moi, je vais ou quoi, non. Ça peut être un problème. Parce que le couple, son problème est dans la caca. Mouta Olobakeye na couple na vivaka happiness ate mais olobi el kambu na nga pe na répondre selon ndenge yebi na moni kokoti live na katikati parce que na expliquer idali kambu yango yango moi na bandeli ko expliquer yo. Ok maman il faut nga nga tutala un peu à vie na nga pe makabwane komela nga dinga na sebe nga ngo ya solo tia la ka fort ba couple na bizana ba problème
D'accord, merci. Voilà, nalingaki na insister pour le baquet. Bato ba benga, ba encourager leur encourage les parce que couple pan du bazar bien. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai un petit conseil pour grâce. Hein? Vas-y. J'ai un petit conseil pour grâce. Je sais qui. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. D'accord. En fait, là, personnellement, est choquant. Ça m'a fait, et c'est un moment une vidéo, on a été pas si est choqué. Pourquoi est choqué par rapport à Yara Simonko? C'est comme si Philelo a compris la radio qui est avec sa mariée. Pourquoi je dis ça? Tout le temps, on a une distraction en fait. Tandis qu'une femme qui est mariée, elle a mutu haut de quoi Sambela. Déjà, mariée, non, elle doit. En fait, là, la vidéo, on a personnellement pour dans ce pays en côté, tout de apparent parce que aïe, bali la réseau sur l'unité. Ce qui grâce, c'est beau qu'elle dit que sa maman prie beaucoup. Parce que maman va avoir rendu la Saint-Esprit avant qu'on base en marque le coup la moi parce que déjà moi mon pour attaquer déjà la réputation à baisser parce que la mariage va te béler tout le monde est dans le côté on va qui choqué et du coup grâce à elle que je comme marraine. Et puis quand on a coupé ça la grâce ali mon nom c'est quoi Déborah Boanga ali moi c'est quoi qui sont en train d'aller on va aller à putain mais mariage et l'on la rabattre dans ma blôme tout ça facilement quand on fait la bite à camarade dans mon moura à PD excusez-moi non le bas ou les ah ou ça va que non moura à PD tout le monde a eu dans ma vidéo c'est akayo c'est réaliste bali muto à la famille à la belle famille ne moi na ba moi si ba au bas na sambo na ba PD c'est pas bien elle doit se faire vraiment respecter elle peut ça non ba ni peut valeur donc moi qui n'a pas réseau social un peu de vidéo que nous avons monté merci beaucoup ma chérie je t'aime beaucoup tu vas être calme bye merci beaucoup bye bye. Voilà, moi j'allais dire Libala ezakana ba combat ebele Libala c'est pas quelque chose de facile nde bato ba cancela yango surtout que Libala eza institution divine. Et là, au diable a combattu le roi Libala exacté parce que le diable a dit que et là, on a ça à la facilité, le roi impudicité exacté. Le diable a combattu toujours mariage. Les bandés Libala, oh, comme une wata mutumo bi, bandés Libala, les le roi Bobo Timo en abino liboso, ils ont toujours un problème. Net, c'est là, bah, muko mais chaque salarié mba liboso ya benga, bah ya nanga nyoso. Na benga mokili mobimalo, mon oncle était pour élever le na benga mokili mobimba kapo mo melbelete nzoka zo bwa kamiliki po nini zolo na ye eza kokanga mazala rue ako komela te soit pe bébé ayebi ko se mouchete ayebi nini te donc c'était simple que ça kake ba yamba tie eloko na batsaka bana na ba boucher bana esili donc na benga mokili mobimba botu na bayana donc ezalaka bongo eloko soko ti siko yebi te elaka la ba le haut et le bas mais ce qui est vrai c'est que vidéo wana eza ya kala mais eloko mona oyebisa ce mec là Brian que prochainement attention za likambo oyebisa mutu benga yebisa ye kosalela no ye vidéo te parce que mokili eza ya obeba parce que ntango osala vidéo bato wana kointerprete yango na ndenge na bango mutu ya mutu oluka so yango na ndenge na ye mutu ya mutu oluka lobela yango na ndenge na ye donc esali que à la fin de compte bozwa solution moko te. Alors on a linga bo batela libala na bino na linga pena linga te que grâce à leka na émission pour na loba non linga ta loba parce que koloba ya grâce aux réseaux sociaux ils ont déjà porte déjà zo fongola so ameki na ABC grâce koloba la réseaux sociaux te koloba koloba live te elote après to yo sola na ABC nga maman bango pa boy avec loba la réseaux sociaux te na oui maman a raison koloba la réseaux sociaux te parce que on a monté on peut sa compte rendu te on a compte à rendre la moutouté on a compte à rendre la yebisa binote ke botala eza bongo te eza bete oh bino bo banani on bokata pamba batu non na tuna bino non bo banani yango nzuzi bando ba bona na kala bazuzi ya leta oh boye bisanga nani yango yana likambu na réseaux sociaux za solution basi nyonso o baleka na réseaux sociaux mibali nyonso o baleka na réseaux sociaux
pour humilier toi pour la repos nga mona ngaka les humiliation pour mutu les cas réseaux sociaux pour la koloba bola mwa mutu to couple mo baleki ka pour le babola mbali na ye au moins ba bana ba like muke mais ce cas mutu aleki pour le maba mbali na ye ba je suis ba comme je suis oh ezarani nango bomona même problème yango bozora ya batu bozu bobandi kolinga ngona ya bino comme ndé comment mutu na mutu aza la vie na ye mutu na mutu ana réalité vivre la vie na ye bozora ba vie na bino te bozora boko kanisa ngona ba vie ya batu yo lo ba beta ko pa mobile na le moni moi si mo asa ya publier kuna ke ba beta po mbali na le mbamo ko mo finga mbali non yo e biso wala ba beta ke ni peut-être yo sa ke lo te peut-être ye wala sa ki kam yo ba beta ke libala eza mbisi ya miku ebele liango ne kenge libala eza feti tokendaka te libala eza kovanda koumela libala eza facile te grâce te motelema mabondeli sambela po omoni likambo ya kozwa video akala kopublie oyo eya deja moko ya basigne ya combat ya mariage donc sambela telema batu tobundana baotomona baote batu bazela basepela bazebele alors kopesa bango kutu tante kopesa bango tante batu balobaki ngai apa bashiwa wase nazanga moko eloko moko te au marché boye na boye lelo nga na osane deseni lelo nga na iveka magazine lelo nga iveka interview kala mingi te bomona nga na ba costume politique kala mingi te na kota na parfum de choses mais balobaki sans bango nga na rosate sans bango nga na faible commencement soit disant bango bana ba fanatique ebelemelelo kopesaka bango na chance te mutu da so ko muninga na oboko akomi munguna na oboko masko ko bundaka siko o mani vengeance moi mon père me dit toujours vengeance à solo au sala munguna eza ko réussir vengeance à solo o biso de repesa banguna grâce eza ko vanda na libala wana ko batela yango ko batela ngo soumise za mobali na yo ko batela libala na yo o batela mobali na yo mobali a ndeko na ote poko momone normal ko mone le roi Didier na biso na pese blo na pese te na rande kone non mobali aza mobali na yo il faut ozwa soin na ye il faut ozwa soin na ye libala eza mboka mikolo eza mboka bana te libala eza pasi libala eza pasi makasi surtout babiso oyo toleka na ba YouTube oyo tobema ngambo mara ba fille YouTube ba fille YouTube to seni to abatu oh dans un plein direct taye kuna to za batu bomoni to za batu ete ke o ba fille internet to ba bendete bino bomo ate mu konzo ba shiro chaque jour le la bolingo ye mama YouTube ale la bolingo chaque jour aluka mobala vanata une semaine d'akuboko azate chaque jour ale la bolingo mikolo akosi zemi nyonso ala poani po eza pasi na dini oyo alakisi na visage oyo alakisi makambo oyo alakisi monde ke ye aza femme comblée ekoma okomele likambo grâce kopesa batu kutu espace te kopesa batu espace te batela libala wala kanga ngo kitoko batela ngo kitoko kosimba ngo na misapi te kosimba ngo na badua te kotisa ngo na lipeka zinga ngo batela ngo kitoko yo moko monaki niveau ya sorcellerie wala nga na obenga ngo zuwa te na obenga ngo sorcellerie yo moko mona niveau sorcellerie na veille ya mariage et ada ba signe que va combattre libala la yo il faut être très prudente yo mona ba tuba bimisa vidéo lelo yo mona ngo ya facile ezali kamota na misubu kota na ngo na bomoto te grâce tala ngo na molimo mama telema opena yemba nango o yemba ba yembi tango bato balali pongi nga na telemi na butu na zoluka yo telema mama nsabe baluka kae tellement bato tobundana bango bato ba monde des esprits mama na loba na bino na bandelaka bato ba monde des esprits soko okuti buto kombata ko okuti ata lipapa na ye na porte banda ko intercéder
Maman, yo moko moya preuve à sorcellerie na veille à mariage na yo moko mona muto sale lo live na veille à mariage na yo. Donc on sale lo live un jour avant lune de miel na yo. Ma chérie. Yo mona ko lo eza facile. Yo mona ko longi to bandinde bitumba. Olongi te muto ayebi so olongi akosi yo. Bitumba nde bandi. Tale siko wuti grâce. Tale siko wuti. Papa Brian, s'il te plaît, copé, ça va te espace. Copé, ça va te espace. Pour ma vidéo, on a d'attendre bimé bon d'abord salé ma fête, ma mêlée, ma champagne. Asuki. On va dans Zeladini. On va dans Zelosepé là. Osuki, maman. Osuki. Et si tu vas vendre ma première zalaka. Didi ya biso ya uto le kato swana katongo midi pourquoi mais moi la maman na ngai eno kweleke la nga Didi moi la maman na ngai moi la tata na nga tokoli e pa kalombo amba e ba biso so mbale toje éducation Salomé biso so mbale mais to wela ni siko ka moi si Didi Marie a uti na famille na bango ya bakayembe kuna ba swala te ngabo kutu ndekone éducation moko to swana ka to beba naka. Et bon, quand il y a une éducation différente, non, tu vas vendre des problèmes et ça la caca. Soso kutu banania ou lupa moko mwana soso l'équipe nya walandi nya l'équipe mwalandi. Et bon, quand batu basani oni kakune zo gera baka ezo ko ya miso di pa miso pasuki. Oh pasuka wana silikit. Et silikit tomoki pa et panzani. Na boy na ngai na boy yo, na mi boma na nga pa ami bomi. Hey. Ave Maria, yakato la bashiwa. Bosuki bosuki. Bokantia ni bosa feti ezate to ya bilongba. Na mse bino j'avoue. Na bandolo bakuni na bosa ni nzambe na ngai. Voilà. Na ba mi balel ko na bino nzambe na mandolo ba roni ne kininga. Ah, merci Armik Falaï, je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. Bien que na bandolo ba je vous ai à l'œil wala ka na normal ka te. Je vous ai à l'œil pe na spiritualité. Ba uto boa ke la ngamba so e raté ngat. Ba uto boa ke la ngamba so e. Da libende. Na yo muto ke da boa ka mba so na. Yo gaze ba mba sone ko zwanga mwana kalombo amba e bala muteba Mike eh bon ba courageux ba mtsobo ke lamba so likolo mama na mabele ba mtsobo ke lamba so likolo e ratenga do e dendi ba mtsobo ke lamba so dendi bolingo bo malibana mwana e simba te loba likolo muto azate soki likolo muto aza e ko simba te. Ba campagne nyoso la mai. Ba campagne nyoso la mai to zala nzambe. To zala nzambe nzamba ala ngamu na biso. Oh, nande terrain ko sa mieux le bongo. Je vous dis vrai, Team America. Nzamba talinga. Ba tu ko bua ke la ngamba so likolo edendi. Edendi. Ba tu bua ke la ngamba so likolo edendi. Papa biso sambeli ka mai bua ke nga likolo sili. Edendi. Didier, on se rappelle de la émission qui on a eu quand il s'appelle dans la Bible passé et là au moins bibi na cette tu te rappelles et puis il y a qui basu au masco na ko na lo batende na bandero sa ba course belé et ko zala lianze continue sur wa pina se raku do binga mukolo bo lianze oh un mois pas ceci là tête 2 mois pas ceci là na ke sa papa biso sa menga ka biba ozote lelo na tongo na lali Nicolas ya diva nga prophète wa église so yo talanga ainsi que maman il fait ça fait un mois yo kali sapilo mi bala likolo pasi et amba su babwa kela ki simbite dabi simbaka donc nga koto babwa kela nga basu kuna bobundisa bala mwana e ko simbate il y a quelqu'un dans le ciel e ko simbate bo kosa bozo kosa boza lukuta makasi grâce batela libala maman réseaux sociaux personne mutu solution te boy misanga ta libala moko lekisa mamna ba na réseaux sociaux bazongana
Bon pesanga kaka exemple libala moko. Oh ba problème na bango les gars les réseaux sociaux bazongana. Réseaux sociaux reçu compirer sous makambu. Réseaux sociaux bongisa kelo côté. Réseaux sociaux bongisa kelo côté. Réseaux sociaux reçu compirer les sous problème. Réseaux sociaux compirer problème. Au moins les kambu sous bonne bongisa bino et les gars simbalango maman réseaux sociaux et boye sous ko baby ça. Nissi Massala, merci. C'était déjà fait. Bon, on a dit qu'on a live chaque jour. On a dit sur la live chaque jour, pourquoi? On a dit sur la live chaque jour, parce que on quel est un ambassou. On voit quel est un ambassou Dendi. Et Dendi a quoi Dendanda. Ça t'a potaté. Eh, nala mwana yanganga. Nganga ya makasi nganga nzambe, mon père a 50 ans de ministère. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Mon père il a 50 ans de ministère. Mon père Moutabota a 50 ans de ministère. Eh. Oui, allô? Allô, Yves? Oui. Oui, je sais pas si je me sens tellement apaisée parce que je vois qu'il y a le mari de grâce qui vient de passer chez Maman Lumière là-bas, il vient de parler. Il a bien, je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi. Moi, je sens direct ici. Peut-être je vais suivre après. Oui. Oui, il a tout dit. Il a dit, c'est une vidéo qui date d'avant leur mariage, parce que quand il a même parlé, il n'a pas parlé du mariage, mais il a parlé de la relation. La relation. Et qu'il aime toujours sa femme, oui, qu'il aimait toujours sa femme, et qu'il arrivera d'ailleurs à Kinshasa la semaine prochaine pour l'anniversaire de Grâce. Oh, je me sens tellement apaisée. Oui, il a dit. Mais non, le babino, ici que j'ai fondé ça de moi-même. Non. Je n'ai pas fondé ça de moi-même. Moi, je suis la grande sœur de grâce. Je suis la grande sœur de grâce. Quand je dis quelque chose, c'est que je sais. Justement. Oui. En tout cas, nous sommes apaisés. Encore une fois, comment on appelle ma cambreza n'a jamais dans le mariage. Surtout les 5 premières années, il y a toujours un problème. Donc, on a évité la communauté la plus même s'agiter. En tout cas, tu vas être désolé. Ozomoende batu ba luka malheur à mutu po ba sa nango nini bo sa nango nini po bo gagner nini. Pardon. En tout cas, Congo ko kende jamais liboso. Mais encore une fois, j'insiste. Grâce beaucoup de kabatu musu so ba noter no ba conseil. Moi mulo que to boy moi mulo que ça. C'est tout. Merci non. Merci beaucoup. Oh, durabilité plus Lobanan. Bah quand tu aimes bon, c'est le fiançailles le 6 novembre. Le 6 novembre il y a mon anniversaire na it. Kasi atarape libala ya nani ya Félix Tigre pe 4 novembre na compte anniversaire na. Ayebelo ko sala ba mbala batuka ezala kam ko anniversaire na. Na yena sex na mobimba basanisela kembongo wana. Bayebi ni basaya na sima bana batuka mukolo anniversaire na ye nde mukolo ya tsala mambo libala nde mukolo ya tsala mambo ki fiançailles oya kenda kosomba ki fiançailles wana sombi ale bapesi ye facture ki fiançailles ale batie jour yemboka yebi après tango ego expirer baye bazongiseli ye nini facture na ba bisie bon facture ngwana kasi c'est bon ici les coquilles pour la on habite ya combien de semaines. Pour les on va monter, ils ont une semaine. Ah, papa, ngala bangi na suma kamboala te. Ngala kamwande ya pena ndenga manipuler les réseaux sociaux pe bon dime. Neti mambo zemi, oh 4e zemi, simino kana zemi. Oh de 1000e zemi te. Eh, makambo libala, oh 4e libala. Bama puta kute kota quarantaine. Elinga bima. Bon bibi samata ya fiançailles s'il te plaît. Tebi ko pesi muninga mbongo ebele pandi mata fiançailles. Bon ndimisa ngata ya bosa ta bongo bosa ta bon maputa bima maputa na Jésus da humidité te boye maputa la bele c'est comme na solo humidité niveau na mayezo na yezo nzambe babi Brian auti dagolo ba yemo da bisi vidéo que il adore sa femme. Mama nzambe mama bashiwa bafutaka mbongo kuna basala fiançailles mukolo anniversaire na ndenge oglaka mibali nyonso to basala o fiançailles mukolo anniversaire na
Yo moko yebi pourquoi o tia ngo mukolo anniversaire non parce que c'est pas outil boete. Et outil ka likolo boete ke ye yo ka boe. Non, yo moko yebi pourquoi o tia kaka date anniversaire na yo. Na bana bato mibali yo moko la kindokino yebi mambo salaka. Yo moko la kindokino na mibali no butu. Boyebi nini bolunga bo sala mukolo anniversaire na yo. Mukolo anniversaire mukolo demo moko yaka la mokilio le 6 novembre. Demo na yebi nini saka ba mibali bato poko yaka ko fiancé ga le 6 novembre. Ngaite. Pour eloko moko ko ya 2 fois 3 fois 4 fois c'est qu'il y a quelque chose qui soit. Likamoko ko ya première fois, deuxième fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, Likamuso ya première fois, deuxième fois, troisième, 4 fois, 2 fois tango na miso molimo. Pona nini yo oem sarabatu kaka ba ya ko fiancé le 6 novembre. Omoni mukolo mo demo moko ya mokilo. Bino ka sa to ba demo nzamba tinda na mokilo ba na jour ba ya kaki. Ba ka jour ba ya kasi le 6 novembre. Tango yoga yeso lobili kudao nzamba lobili koloke atindi ba ange de ténèbres na sa mokili. Bio kasi la date le 6 novembre. Le 6 novembre kamingite grâce contagienne. Le 6 novembre kamingite. Le 6 novembre kamingite babwa kenga da maladie sauter zuite. Bani ba bomelo di bala yaya. Le 6 novembre mukolo ba demo ba yaka la mokili. Grâce contagienne ma bondeli ma bolongo. Le 6 novembre kamingite bakuna mukolo ba demo ba yaka la mokili nge kokisama Mukoba demo ba akala mokili nge kokisama. Nzamba tindi ba demo na mokili na satana. Alobi satana maître la bino. Na tindi na mokili. Yo satana obota ba le 6 novembre. Na tindi na mokili na ba demo na ba shiwawa. Bo kende na mokili. Bo trouble mokili. Bo tika la mitaka na ba télévision. Bo kende bo finga rabatu. Bo finga kawera. Bo finga kafali. Ba demo ba shiwawa. Na tindi bino na mokili. Na maître bino satana obota ba le 6 novembre. Allez bo kende na mokili. Ou bangwala ba Bandi, baswa, batu koto baswani, koto babuni, indi, badema bayana mokili, boke bakuna, bokanga mana nzambe, bokanga mana pilier, na teibino boye, amen. Au revoir tout à l'heure. Voyant Simba Gartala, hey, ezali nandenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo sona bilare boutique. Tokota na biso tolata, voyant Simba Gartala, ayezali nandenge na yo mwane. Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo
mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant, zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.